Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bienvenue sur ma chaîne. Là on a mis bino à la cuisine, donc na ko la sabino recette moko vraiment simple. O tout ça lelo, ngai na bino, tout ça la mai, ozali mai ya citron. Mai ya citron ezali wana pona ko aider biso ezik sa biso ba graisse nyos ozali na nzoto na biso. So ozali na posa ke okonda, ozali na posa ke okitsali bumu na yo, wana posa ke o diminuer ba graisse na nzoto. Donc mai ya citron ezalaka vraiment très bien pona biso, pona ba maman pe pona ba papa. Mais ceux qui ont dit que ozo melissa comme dans un message ebele ozo melissa moi na libele wana vraiment ndé na ebité ce que comme la maille à citron je pense pas que vous allez bien pour na moi na mais ce que vous allez sûr ce que bi ko bota siko ozo melissa na moi na tout na nous docteur na yo pour na oyeba ce qui maille à citron et que vous allez bien pour na yo comme nga na melaka yango parce que na melissa ka moi na té donc na ça la ka bloc o pour na bi ki na zo melissa moi na libele té donc maille à citron ils allaient vraiment très bien ils allaient vraiment bien pour na bisonyo comme dans le pour na papa ce que vous na mafuta na nzoto pour la maman parce que vous avez na ba graisse na nzoto mai citron ezali wana pona ko aider biso donc na ko la sabino ndenge ni ngai na sala ka mai na ngai ya citron mai na ngai citron na na poser ya citron de bozo mona na citron na ngai na ngo misato ya jaune pe ba citron na ngai na sokoli yango très bien mai na biso citron oyo to ko sala la même ba poso citron mai ya citron na ba na kati citron donc il faut vraiment au sokolango très bien pour ça vraiment nécessaire et tout allez wana bozo mona na ketchup na ngezali na mai na ngai ya moto o na ko salela pe na zali na eloko na ko râper donc de bozo mona pe na ko râper ba citron na nga biloko tani nango posa yango ezali vraiment facile ko sala mai na yo boye. Merci beaucoup na bino sur boutique ba message na vidéo to sala ki liboso na mai na biso ya citron ya liboso ba te bele ba bi peut-être que oui la rose merci pour esali to sali deuxième mai parce que première maille na kotia lien na likola vidéo première maille to sala ki yango to sangisa ki yango na tangawis ba te bele vraiment msusu ba linga ka tangawis te yango to sali deuxième maille oza na pesa kotia tangawis na kati te donc zaka ka citron yango moko ezali vraiment bien mais ce comme on peut que première maille ozo sepela na test na ngonde ezalaki okoki toujours ko continuer na première maille na yo quand bobi que ce qui mdazo lia ka pondu alembaka il faut toujours ko changer donc pona ngai na lembi ko sala na ko melaka ka maille wana oza ki tangawis na citron yango na ngina changer na sala ka citron ya pamba so pour na mix no na kati ko kocha mix no na kati ya citron oyo ya mai oyo to sala ya citron et donc autre ko sala le beda na ko citron na ngande na sokoli yango déjà très bien et na ko banda ko rapango donc nazo ni kango na eloko na nga oyo nazo rapango ko rapango makaste tant ozo rapango toujours rapango poto longola ba poso ya citron donc tozo longola te to keti na musuni nde bozo mona na tozo sala kaka likolo so sala yango makaso mona ke jus ya citron e ko bima donc sala ngo vraiment ke kaka ba poso nde elongwa nde bozo mona wana to ko sala ngo mobimba. Donc tant que l'ongwe ba poso citron na biso ko tika la boye monde e komi ba poso na biso e longwe yango to garder yango to ko boaka ba poso na biso te to ko chango pembeni et après on a ko zo bol na ngai ozali à peu près na ko zo citron na ngai na ko balusa citron na ngai na boye nazo balusa citron o bo pona e denga ta na ko fongola ngo na kati po jus e bima ebele donc ozo finengo pona olembisa citron na yo po citron na yo ebimisa jus ebele donc si vous remarquez bon mona que citron na ngai et comme pete après to ko kata citron na deux parties to ko fina citron na biso bon mon de jus ezobima po to uti ko finengo donc tozo longola ba jus nyonso na citron zala sûr que ma boko non les belles dames eza propre bloc ozo sale la paix ezali propre pour eza bloc auto komela donc faut zala sûr que ma boko non eza propre Stéphanie Lamo, c'est ta cause.
Donc bozo mona pena de ezobi message. Et voilà les belles dames, citron na biso sali vraiment J et belé parce que to fini on a C, ce qui ka fini on a C te, ce qui sali na sali to mona ki ekobimisa J et belé te. Donc il faut vraiment osa lokozo parlo la citron on a C pour citron na yo elemba pour na ebimisa J et belé. Donc après wana na longola ba mbuma citron pour na pour ça ba mbuma na ngote na J nanga. Donc na longola ba mbuma nyonso citron. Citron na ngai komi nga boye ba mbuma nyonso eza ya kolongwa. Donc pour na citron na biso bomoni to komi na 3 biloko, to komi na poso ya citron, to komi na jus ya citron, pe to komi na misuni ya citron. Donc on a 3 biloko o sikoyo ezali ke pona ko aider biso pona ko sala jus na biso. Donc 3 biloko o nde ozali nango vraiment pour ça pot et on a baki ke citron na yo il faut o sokola ngo bien parce que ezana eloko to boka te ya pa ba mbuma citron nde to ko boka mais ezana eloko mo te ke to ko boka o poso. Donc il faut bien ko sokola ko nettoyer ngo vraiment très bien pour to utiliser citron nyonso pona ko za bénéfice nango mobimba. Donc voilà. Après, comme ça, la bloc on a biso boé, na kocha o à côté. Après, on a to kata siko misuni na biso o ya citron. Donc voilà, tant to kati citron na biso et ko ma biso boye na ko zwa ba citron na ngai na ko kotisa ngo ke bisika o na ko sala mai na ngai ya citron. Donc nde bozo mona. Donc na kotisi misuni na ngai citron bisika o na zo sala mai na ngai ya citron. Après na ko tia ba poso na ngai ya citron. To tia ba poso na biso nyonso o ya citron na kati. Après on a kotia jus na biso ya citron. Donc jus na biso nyonso auto finaki yango nde to kotia. Après kotia biloko na biso to ko bakisa mai na biso o ezali mai ya moto o ezali mai ya kettle yango nde to ko bakisa. Donc to tia mai na biso o ezali ya kettle. Et na koya kozwa lutu na ngai ya libaya pour na ko balola ko mélanger yango. Voilà les belles dames na biso ya citron yango yo ezali vraiment ready. Donc comme est prêt pour na komela mutu mususu akoloba ke oh la rose pourquoi pour katika ka citron bala moko chema énormément to pourquoi sali musala o nyonso to sali musala o nyonso pour na kozwa bénéfice ya citron pour na kozwa donc pour na ko gagner bénéfice nyonso na kati ya citron zaka te ke na okata katango okomona ke ekozala vraiment la même goûter et ko travailler peut ndenge o ko travailler parce que o tozu vraiment bénéfice nyonso ya citron. Donc ezo aider biso pour na ko longola ba graisse na kati ya libumu na biso pour na ko longola ba graisse na nzoto na biso. Donc ezali vraiment mai moko vraiment makasi pour so to kasika ka citron yango moko eto chemai e kozana makasi moko tende to sali musala oboe to kati ba poso ba citron to longoli citron to sali bongo okomona ke kozala eko travailler ndenge moko te po o mai oyo ezali makasi ke siko bika ko kata citron yango moko mai nango ekozala makasi ndenge mai oyo ezali te. Donc merci beaucoup na bino nyonso bozala ki wana ebele kolanda vidéo oyo so communique vidéo oyo et c'est pélicio ko bosana te ko aimer vidéo et ko sala ngai bien ko bosana te ko sala abonner ko partager vidéo ko sala ngai bien makasi ko bosana te ko landa na de boss Brothers TV na Sepela TV. Merci ne plus bozala ki wana nzambe ya pambola bino wana tokutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye. Voilà, people of London, come, les 18 mai, Boma boring, Boma ba stress, les 18 mai, oh, tu vas dans la Angleterre, à London, Ngai, Venga Dios, Mike la chef,
na bacomédie tout bazala en Angleterre tokokuta na jour wana boya toseka tosepela baprix nyonso eza wana na se salle makambo nyonso adresse eza wana Boma Boring tout le stress people of London everybody come 18 mai le 17 déjà toujours na kati ya London le 18 mai spectacle boya non bomona biso à live venez this voir me à suivre London I'm come yes